Mbote na bandeko nyonso o balandaka biso bonjour bonsoir wana edepandaka kana air bokotala biso bandeko likambo minene ebimi lisusu bebi na grâce luzolo likambo ya minene ebimi ba vérité o eza impossible na ebisi bino bandeko nanga ba vérité oyo ebimi ya tour o na munoko ya bebi en tout cas ekamusi na biso bato ekamusi biso bato toyebi te bebi komoko bebi koma pourquoi kosala biso boye grâce pourquoi kosala boye bebi pourquoi bokosala biso boye en tout cas mayele sili bandeko na otila bino bebi bolanda bebi tokolanda bebi tina suka ya émission na biso tokolanda bebi ye moko ndenge ko expliquer tina suka ya émission na bimi nzoto esalinga nzoto malili esalinga nzoto malili bebi nzoka azalaki na fiancé na ye o alingaki abala ye fiancé o penza abimaki po abala ye bandeko lelo libala bebi fiancé o ezaki mobala aria shooté fiancé na ye mususu pena bakomaki bazo préparer libala na bango video moko o bebi asalaka na grâce ya Saint Valentin wana o bazaka na kati ya bassin wana na salle de bain bande ko sokola ba décoraki lokwa ba osenge bazo sa demande à mariage video wana nde créer la bebi ba problème bebi ba boyana na mobile na ye depuis 2021 bebi abimisi ba grâce ba vérité sur grâce luzolo boko ko imaginer te lelo grâce nous la kolekate na TV po ya koloba akolekate pour grâce abima na sima baby grâce ayebana na sima balova chou ayebana na sima baby donc akobima te po ya ko expliquer bandeko esalinga nzoto malili baby asali biso nzoto malili comment bokoko matina niveau wana bandeko na oso zamba no liboso otombe na chaîne na biso kande toyebisa bino bo s'abonner en tout cas au s'abonner au commenter au liker et au sa malamu alors to ka baby après to zonga sima baby yo boye penza ngana lingi asa grâce luzolo botika ya sala vine na kimia a poster na mutalingi asa na makamna ya lingi ngape mobile na ngali nga sute na kanga makanga na ye yango mona na kanga mana ye li sute once go very very to beta na ba very very bon on la za ba question na tiki siko bo benga na répondre bien ngai non Christian assisi ko sa de nani Gloria assisi sa décoration to koti to sali o to saki début na biso intro na biso wana bebi azo expliquer bandeko nanga wana eza explication bebi azo ko expliquer ndenge video o ya Saint Valentin o basalaki ndenge lekaka o bazaka na kati ya mai oyo bazo sokola bola nango bien wana a expliquer explication ya video ya le 14 février ndenge elekaka yena grâce. Donc à peine baby a eu occasion ya kobimisa vérité polele na munoko na ye en tout cas epesi pasi epesi nzoto malili pourquoi koyo masqué pona nini toyebisa bino mwasi atulaka me mobali atulaka te lelo grâce a batama na sima balova chou lelo grâce a zwa succès na sima baby bandeko toyoka bandeko nanga nzoto malili toyoka kuna poto tibomona ngapo na lobate yana nga obenga yanto azana Londres nazana bandeko nanga yina linga ngana zaka nanga fiam ya nini te machu vite l'humilité procède de la gloire ba fiam de malbi bonga danger bon koza vidéo ya le 14 février ezalaki boye Christian zate na linga likambo so na loba ngoye mo luza zawana Christian zawana bandeko bolanda explication video au clair
tofongola matoi tolanda explication ndenge Baby Donjo azoko expliquer biso video ya le 14 na sir na teli bino photo ya video wana boyoka ba vérité o ebimi photo ya video yango wana video wana bomoni bazo sokola boyoka ba vérité o ebimi wana bandeko bokozala de na bato tozala na bango na kati ya ndako ya hôtel du fleuve tozalaka ouais merci Dassé ok merci beaucoup tozalaka Jérémy Chabani ngai Glody décorateur ou a décorer chambre nani pianiste ou a betala musique na petit frère na ye ngai na Luz tosali première vidéo nga boyoka ndele c'est pas ça boyoka mpona yebi ke bo enregistre botia na ba YouTube botia ngai non Christian asisi kosala de nani Glody asisi osala décoration tokoti tosali oyo tosalaki début na biso intro na biso bolanda video wana ya Donja TV ya le 14 février bokebandela yango botala yango bomona eya na basote bomona pa mutanasa boye sauter comme placement boye sauter comme placement boye ils ont vraiment basote na video so vraiment bosala analyse vena ya wow ya kitoko bokende na boke siko na 14 le 14 février na biso na Saint-Valentin likambo na solo kuna pasteur moko pour ne pas ressusciter kombo na ye andima pekte tinde munenyo soboza tibo kufa mtandima ke no visto za azati kasi tokondima pete pourquoi tokondima te po tomona mambo eleka Baby soki kezaki love story ezaki ya lukuta pourquoi bopesaki position ya mwasi na mobali na TV yo mutu olobi ke oza fiancé na yo fiancé na okutu ndeza boyo na fiancé na okutu ba problème ekota mais atangai na kosilika atangai na kosilika na façon o Baby ozalelaki na grâce luzolo na ba façon o bozelaki bo pesa position ya mwasi na mobali bo pesa vraiment position moko boye ya mwasi na mobali na oyebisa bino position o Baby na grâce luzolo ba pesaki ezaki position ya mwasi na mobali ezaki position teke o ndeko o te tosala kaka nini kaka casting tosala ke eloko boye pourquoi kolukosala eloko wana na titre love story et puis kosala ngolo kwa boa mwasi na mobali pona nini totala ba video même na matadi ton Baby bakenda na matadi na grâce luzolo totala ngo mais non tomona ti mambeleka na mbetu tomona Baby atikala na soutien Baby atikala ki penza na soutien ya pamba na mbetu yena na grâce luzolo tomona mais ataku tongo soza na mobali yango ozaki na fiancé abande ko mona fiancé ebika mwasi nanga sala na théâtre mais non tous abatu quand même tous abatu mutu nini oya kolinga a supporter na kaka comme mwasi nanga sala théâtre basali loko moko boye alors nani akolinga lelo Baby oyebisi biso ke na yebi mutu moko ndima te ke love story ezaki ya lukuta banda loti lebi oui c'est normal to boya yango kande bato ba boya yango ba lo bakezaki ya solo oui c'est normal to boya yango lelo bolibo masqué pour boza le soutien na grâce luzolo bolibo masqué mokili bombese yebi ke Baby na grâce luzolo bakabwani so bozala kite pourquoi bosalaki eloko ya bongo pona nini la Donja tobenga yo mwana mayele tolinga yo mingi mukusa talo na biso mwasa fier mwasa mayele mwasa mwindo ngolo mwasa tai tolinga yo mingi alors pourquoi bokoma tina point wana so lelo love story ezaki ya lukuta toyeko yeba vérité na munoko na yo moko quand même yo moko ozwi temps ozwi chance ya koya koyebisa biso vérité na munoko na yo moko oyebisi biso vérité na munoko na yo moko bien sûr lelo grâce luzolo oleka te na TV po bato baoyina ye mais Baby bato baoyina o te po tolinga yo oza balova chou ebele oza penza na balova chou ebele tolinga yo mais toza desi
Combien de personnes au bino bo décevoir? Combien de personnes au bino bo bébina grâce nous allons décevoir? Combien de personnes? Et lelo toyo ko mettre fin à histoire na bino. Lelo toyo ko mettre fin. Oui, c'est normal love histoire kata. C'est normal mobile no silika. C'est normal. Tomba loba mibal baza faible. Tina ba point au bobande ko koma na grâce. Lelo so mobile no lobi ke c'est que na grâce pe botokana muto batu no so bonzimango. Ndeti ba biso yo toyebi ke baby na grâce botokana. Toyebi ke baby na grâce botokana. Po bozaki couple o batu bande ko linga mingi na TV. Batu bazo bata ya otala bino. Batu ba lela bino ya trop. Batu ba linga eza batu mso ti lelo ba vanda te love story otala histoire na bino ndenge kindi. Totala bino tombo kendaka Zambie. Tombo kendaka Zambie na hotel to mona nyoso. Ay mobali yango aza libanga pa pekisa te. Vraiment eza choc, bébé opesi biso choc. Osali biso pasi. Tondima kite. Bandeko botsa ba j'aime to continuer koyoka baby botsa ba j'aime botsa ba commentaire botsa ba j'aime en tout cas soko linga baby liloba pona baby soko linga grâce liloba pona grâce so pesa mbano liboso otombe na chaîne na biso en tout cas au s'abonner au commenter au liker to continuer koyoka baby to kozonga susu ngala lingi asa grâce luzolo botika yasa la fine na kimia a poster na mutalingi asa na makamna ya ngape mobali na ngali nga sute na kanga makanga na ye yango mona na kanga mana ye li sute wasko very to beta na ba very bon on la za ba question na tiki siko bo benga na répondre bien ngana koti na Benoît parce que na Benoît na zelena kilote likolonde na zaki tolo polele na zui mousse na bendi mousse na bambi ba mousse bomoni awa wana kutetikala wala boye bisanga koma mutu o lobi ke boa mwasi na mobali te bandeko to yoka parti oyo bandeko nanga to yoka parti o baby alobi bozana zongisa yango to yoka yango bien parti o baby alobi to bazaki na salle de bain to bazaki na kata Benoît wana to bazaki na kata Benoît wana ye akoti na kati ya Benoît alati ninyoyo alataki ka kilote na se likolo zaki tolo polele donc veut dire grâce zola mona kiti mabele na ekasi soki baza mwasi na mobali te nde ya lobi ke akotaki na kati kuna zaki na mabele polele mais azwaki ba mousse bendaki mousse abendi ba fulufulu wana bendi yango mais azaki na mabele polele mais non baby makamyo ningo expliquer biso pas jusqu'à ce niveau tina niveau o boza mwasi na mobali te nde yo moko lobaki ke yo na grâce bozaki mwasi na mobali te boza mwasi na mobali te alors okoti na kati ya Benoît otikali mabele polele mais na si oza na kilote après okoti bagangi action bandeko en tout cas eza pasi bozela toyoka parti très bien toyoka parti très bien toyoka ngo penza bien parti o bebe alobi toyoka ngo bien bandeko eza pasi penza bomona pa mutana sa bwe sauter complètement ils ont ba sauter na vidéo so vraiment bo sala analyse bena ya wow ya kitoko bokende na boke siko na 14 février na biso na Saint-Valentin likambo na solo mo kuna pasteur moko kuna pa ko citer kombo na ye andima pekte tinde munenyo soboza tibo kufa mtonzima ke no visto za azali mandenge nini mama tonzi mandenge nini lingi asa grâce luzolo botika yasa la fine na kimia a poster na mutalingi asa na makamna ya lingi ngape mobali na ngali nga sute na kanga makanga na ye yango mona na kanga mana ye li sute wasko very to beta na ba very bon on la za ba question na tiki siko bo benga na répondre bien ngana koti na Benoît parce que na Benoît na zelena kilote likolonde na zaki tolo polele na zui mousse tolo polele onde pesa nga kanda awa na ngakutetikala wala awa na ngeti
tikala video bomona ngo pe parce que na Benoît nazala na kilote likolo nde nazalaki tolo polele nazwi mousse na bendi mousse na bambi ba mousse bomoni awa nanga kute tikala wala boyebisanga koma mutu oyo lobi ke bwa mwasi na mobali te bandeko toyoka parti oyo bandeko nanga toyoka parti o bebi alobi bozala nazongisa yango toyoka yango bien parti o bebi alobi to bazaki na salle de bain to bazaki na kati ya Benoît wana to bazaki na kati ya Benoît wana ye akoti na kati ya Benoît alati nini oyo alataki ka kilote na se likolo azaki tolo polele donc veut dire kasi zola monaki te mabele na ye kasi soki baza mwasi na mobali te nde ya lobi ke akotaki na kati kuna azaki na mabele polele mais azwaki ba mousse bendaki mousse abendi ba fulufulu wana bendi yango mais azaki na mabele polele mais non baby makamio ningo expliquer biso pas jusqu'à ce niveau tina niveau o boza mwasi na mobali te nde yo moko lobaki ke yo na grâce bozaki mwasi na mobali te boza mwasi na mobali te alors okoti na kati ya Benoît otikali mabele polele mais na si oza na kilote après okoti bagangi action bandeko en tout cas eza pasi bozela toyoka parti très bien toyoka parti très bien toyoka ngo penza bien parti o bebe alobi toyoka ngo bien bandeko eza pasi penza bomona pa mutanasa bwe sauter comme placement ils ont ba sauter na vidéo so vraiment bo sala analyse bena ya wow ya kitoko bokende na boke siko na 14 février na biso na Saint-Valentin likambo na solo kuna pasteur moko pour ne pas ressusciter kombo na ye andima peut-être inde munene so boza ti beaucoup fo mtondima ke no visto za azali mandenge nini mama tondi mandenge nini lingi asa grâce luzolo botika ya sala vine na kimia a poster na mutalingi asala makamna ya ngape mobali na ngali nga sute na kanga makanga na ye yango mona na kanga mana ye lisute once go very to beta na ba very bon on la za ba question na tiki siko bo benga na répondre bino ngana koti na Benoît parce que na Benoît na zelena kilote likolo nde nazaki tolo polele na zwi mousse tolo polele on depesa kanda awa nanga kutetikala wala awa nange tikala video bomona ngo pe wana boluka bosaba kazo ya boluza mo mbala pla excuse anakonda alata epe kilote alata epe kilote na ye akiti akoti na mai tofandi wana après moment bota la vidéo photo moko eza na page ya Instagram ya Luz ntango bazwi ka séquence wana esili na bimi na mai Luz atikali okanga photo ye moko andosa basnap na ye bokende sikoyo bandeko sikoyo toyoka lo parti oyo bebi obimaki na mai ndenge nini po bebi oyebisi biso ke ozalaki na elamba te ozalaki na kilote siko obimi na mai otiki luzolo na kati obimi na doko obimenoka mabele polele donc obimenoka mabele polele obiminoka bongo tiki grâce luzolo na mai abando zo ba snap abando kanga ba photo ye moko yo bimenoka mabele polele to ozaki soumet otaki baby pourquoi bosali biso boye pourquoi bokolinga kosala eloko moko boye o boza mwasi na mobali te bolika bosala ngo mpo bozala na bafan bolika bosala ngo mpo love histoire etalema bolika bokoka kosala makambo mosusu te bokoka vraiment kosala makambo mosusu te tolinga bino mingi bebi na grâce todepasa balimite tolinga bino vraiment mais bodecevoir biso tina niveau te beaucoup décevoir biso tina niveau te quelle déception vous décevoir bafani nyonso ya love story pourquoi vous pese ba position okoyambana oyavandela muninga na litoi oyavandela muninga na nzoto oyapesa muninga ba biso likono grâce azaka na mwasi ne bebi poza na mobali nao mais non na Luz eza bokene su na page ya Luz ezali azwi
atika lo sokola nga na ye kozonga ku toswanaka jour yango mabe toswana ndenge solo tina video na toswanaka mpe somo pa Jérémie asali biso surprise asalaka esili pa Jérémie akei ngai Claudie Christian pianiste tozalaka wana loge na hotel wana na hotel du fleuve tina tongo na tongo toke na restaurant bolandela makambo na oloba o toke kotisa déjeuner botala video wana ya tongo après le 14 le 15 botala tokei ko déjeuner na tongo nga nazalaki elongi ya kokangama mpo toswanaki makasi jour yango ye kuta ndoseka ngai mona oseka basambla mpo ne pas bino bafana love botimela ok après un moment toye kozonga tosisi oyo tosisaki ye abenga photographe na ye bafoto mo akanga na hotel du fleuve abenga shooter na ye ayaki abandi kokanga ye siko bafoto basilisi ye na shooter na ye bakei nga natikalaki mpona koresoudre kobongisa biloko ya bato oyo toluwaki bandeko totia bageme bandeko totia bageme totia bacommentaire totia bageme topartage en tout cas soki olingaka bebi oza fan ya bebi soki ozalaka fan ya love story ndeko na nga topartage tobengabenga baninga signale baninga tosignale baninga toya koyoka baverité oyo ezobima na monoko ya bebi en tout cas bopartage video la famille kozwa bis nazwi nani Christian Canardo so botali image wana muta filmamo Christian eza pena trop professionnel te vu que Canardo azalaki na koyekola mosala Scotty azalaki un peu na baempêchement na ye Elohim plutôt na ye kozwa ye azwa taxi nani akezwa taxi toye tozwi biloko tofuti bambongo etikalaki esili toye kozonga adate ya jour wana video wana ntango ekoti kaka na donjo ya television ezalaki jour nga na bwanaki sikoyo bien na mobali na nga au moment où nga nazalaki koprepare mpe makambo ya libala na nga bebi bandeko boyoki mpenza parti oyo donc bebi ti azalaki kosala love story na Grace Luzolo ezalaki nango scénario ezalaki nango lukuta alors bebi azalaki na fiancé na ye donc video oyo love story oyo ya le 14 ntango ekoti na chaîne ya bebi nde bebi ayaki kobwana na mobali na ye mais yaya oza na fiancé na yo ozosala bapréparation ya libala siko ata yo moko fiancé nini akolinga biloko oyo bandeko totia bageme na video tolanda na mobali na nga wana ayaki kosilika makasi ndenge bino bondima te nde ye pa ndima te aondima ndenge nini nazwa kutu na brit baimage brit natindeli ye po mona makambo nyonso elekaki noko baimage oyo tobenga brit eza nomo te natindeli ye natindela ye andima te ezalaki cause ya baséparation ya ngai na kompe na nga wana nayebisaki ye nayebisi me nga nasengaka yo ava na banda love story opiaki nga nzela parce que ezalaki ide oyo fo na banda osala na ye mobali na nga wana pourquoi bosalaki yango na mobali na yo te fale bosala yango na mobali na yo bebi so bosalaki yango na mobali na yo elinga ozala kitoko makasi bomemami ti boye nango na libala bobalani na bosali ka love story ka nde bosala baépisode bokotisa yango ti ya libala botie épisode ya libala botie épisode ya ndako na bino ndenge ezoleka elinga ozala bien elinga ozala kitoko pourquoi kosala love story na muto boza mwasi na mobali te na muto bookende ka bongo siko boyebisa biso suka nango bolingi bosala yango ndeni bolingi boloba ndeti siko ndeni suka nango bolingi bosuka ndeni boboti bolingi bokosa biso bodefi na bana lukuta bolingi bokosa biso bolati na barobe bavoile bobi bobalani to bonge bosani tali na kaya ngo ba bango ya saka kaya na komalo visiter ngo omona ba kombo na
luka ye bandumba bazebele arani ewo batela borno yaya aye kosilika bi oui maman soki eza bongo oui moi je te crois alors ma famille nanga moko te andimaka ke makambo wana eza ya luka c'est normal famille moko te bandeko nanga famille moko te baondimaka love history oyo bebi asalaki na grâce luzolo eza ya lokuta olobake oza mwasi ya mutu oui oza mwasi ya mutu siko famille ya kondima oke bosa ya lokuta siko famille na ye baondima o te bebi falo batela mobali na yo love history nzoka ezalaki nango ya lokuta falo batela mobali na bongo loka lokuta batela mobali na ovanda na mobali na yo yaritizela na oyambosi nayebi kopekisanga matika na loba nazwa kimia mobali nanga wana abala po aprouve ngai abala orate noka libala boye mwana mama orate mobali na yo likolo kaka ya love history na grâce luzolo oyo eza nango ya lukuta yo moko yebiki siko likolo nango boganye combien love history ti bosali boganye combien ma chérie pourquoi salaki wana mobali no tozaki dana idole sala ngona mobali na yo abana pe mta TVT ya mtu pa bila ineti mais aya peka kubale na kisasa hapo ayi singa ifoti na yo foti na ngate na we makambo ala loba te keza lukuta aloba te soma kamlo loba za lukuta ya de Mathieu aloba te grâce nous aloba te pa bata mana sima siksa baby soma kambo beza lokuta ona kosi na ebi kamute na yewe nite yako de Mathieu ke na kosi makamna oloba alobango te mtana bafanya baloba akomi étouffé ye moko vile ye komi na kaka zo ba soutenir ya sala mwasi ya luza lobsanga te ngape na lobsa ye te mobali na ngape alobsa luz te alinga pe luz te luz pe ayebi te balinga ye te biso tout olingana te siko tovani otobita to sango ka fiko baboyi biso pe tobala na biso esimi na opete siko do bolingana na bino dona sima na bolingana na bino bandeko dona sima nango grâce luzolo na baby balingana na bango tango baby baboyi ye grâce baboyi ye kuna balingana mais tango bolingana ifale simba te bandeko wani bino bacomédien na biso boyeba kopesa likambo sens te pourquoi boyeba kopesa likambo sens te bopesaka likambo sens makambo so esenga bopesi yango sens moko bien esala bien or bebi nde mobali no aboyaki yo ayeki abali aprouve yo abali mpona love history oyo bande kosala bande kopekisa oyokaki te grâce luzolo mpe na part na yo mwasi na yo aboyaki yo siko pourquoi pa bino mibale bobalani te bopesi love history onka chance bokomisi onka bopesi onka sens moko boye après boye siko kosala témoignage na bino ke tala makambo tokutana nango na nzela love history oyo ezalaki boye boyeba akopesa sens na likambo boye nde kwa bande kopesa nga mbongo botourne te poani naza mbongo te apesi nga aboya kyo poani yaya nanga azaki opesa biso mbongo to voyager c'est ma sœur baby nanga tolingaka yo yaya teko nanga tolandi histoire a baby tolandi baby tina suka nasi bo comprendre quelque chose nasi bo comprendre que bo comprendre ndenge baby a expliqué que love history o ba salaki na grâce o ba pesa ki biso sentiment ba couple love history wana ezalaki ya lukuta enfin baby a ko confirmer yango ke ezalaki ya lukuta donde ba pesa ki ba position lokwa mwasi na mobali bongo ti baby libala okutu mobala ye pena po bala ye mobala boya ye likola video le 14 février ba salaka na grâce luzolo nzoka makambu nyonso wana ezalaki lukuta enfin vérité ko bima to mettre fin na histoire ya baby na grâce luzolo
Grâce Luzolo moale kana TV a expliqué zate pour baby lokota e succès. Pour grâce à ce succès na sima baby. Dans na sima love story onde grâce Luzolo a zo succès pour baby azaki na succès na e depuis. Alors soka grâce à lobika le kaka na TV bo e sope pour baby lokota succès nyonso. Bande konanga eza pasi. Tant to pesa ba conseil a to bima batu mabe to yo pesa ba conseil a to bima batu mabe lelo bo moni histoire a baby bo moni ndenge leka bo moni ndenge leka baby libale kufaye mobalo aya po bala ya tika ko bala do arata libala na ye likolo love story bande ko eza pasi eza pasi alors merci na bande konyo so balanda ici botelo TV bande ona so zamba no liboso otombe na chaîne na biso nde toloba bo s'abonner ezaka malamu mingi o s'abonner o commenter o liker o partager vidéo na biso e ko sala bien alors bino bato bolinga be bino bato bolinga grâce Luzolo moi commentaire pona bango e ko sala malamu mingi en tout cas ba pesa ki sengo ba pesa ki posa donc ba pesa ki le quoi couple mais en réalité ezaki nango couple te do baby buzo ba o sali en tout cas mbala sima koluko sala su eloko moya boite ezama be makas merci ming na balandion sur X bote la TV ba obolinga baby ba obolinga grâce Luzolo en tout cas lelo to mettre fin na histoire ya baby na grâce Luzolo alors bande konanga botsa ba j'aime bo partager vidéo et kende musika e usala malamu mingi bisous bye.